Makamba le pas de marché kate pour makambo to sema ngolo lelo ko mobulu. Yo kanga très bien. Place ki bomo ko esangi mabe yaka. Ya. Ko buko bobuki batu bandako. L'état ça ina est bien. Mais bato basomba ki bandako balongo sama za remboursement. Kanda na kolela wana le par marché mondial. Quand on a chrétien. Ngato bali mwasi to sane na bolingo to sangani me koto kotanda mutu mutana bibumuna na ye. Ezati ke soki otoni ngana betela otolo te kotanda ke pana na yo. Ah bon. Ngaba nene ba makambo oyo na tika su fufu na ngamuta simba te. Et bela tango basaka na l'état ba zombongo te. Tango ba fanda ba moni ke match le père ngebeta ba ki ba jouer prime. Est-ce ma papa na basaka bien? Biso to nyoko miko na pays to jeloko bikola bala makole ko sila lobi mapesi mbongo ebe te biko rembourser te babi musoso mwana sa des ora taka kolela ya batu ndeko kozako ba papa karate basila kinzo te ko tikira bana mikeba ya bolingo eleka yo fufa sanotiki ya nzungo talaka te bana basimba misinotiki obandika kolia be mwana simbi musino bika zanga mino otiki ya solo kwa zande ina ngadudu kaina musinyo mwana ko za musina saka na ngwa kina mabelo oti za fufuna supu lokwa bopaya ona bolingo mwana te ona za assassina obele mo ka utana mbongo matete ti musala tamboli makolo makona fami tanga pesho zolambe fotaka ne pa chera uti musala c'est ça mutati musala kolombongo ezaye tanga bando kolamba yoko mekana mutetaka nanga ma ibate ya binoni bozoyela bagensi na mabala bwebine libala kenda kate mobala tambali makolo soka fandika utala kate wa makolo ero bando lamba an fufu ebelite longola kopa potopoto yela papa ezoka na futi tike na yo ngane na ye na mwana kokola mwana ezane na okolisa yo meli bumeze yo fufu ba chelinga tikanga so na bibozo wana bozwi so na bibozo te bosimba na moni ba Thompson na mobesi we vimbi mabumu e poli e yakini na bato elongo musika bana Thompson ba kotika ne bale bakola ba mama na bango basoluka bango bana Thompson ba bungi zo ba tie bango na carton ba na bango awa mama kuna zolela na ibeli ndo mwana zokanta ma Sofia mbisa ibe mwana ndo ba pesha eko Congo mais ane bale tona ba mbisa monganza ba bungusu bangole kufa ka mikolo sa ba pesha bango mbisa bima ndefa pembe na Congo mutakolia zate. Abonnez-vous massivement sur 12 disciples de Jésus officiels. Prédication pour la matière où ils ont édifié peuple de Dieu. Abonnez-vous massivement. Musique chrétienne dans l'adoration et ça fait du bien aux autres musique chrétienne. Ils ont édifié Bisso. Né au sein de Bisso, tous s'abonner massivement à la chaîne de Bisso Moko. Nyon Suezali, mariage Ezali, tout ça là, mariage, image, tout y a mariage, ainsi de suite. Témoignage, ils ont raté, toujours témoignage Ezali, na mamba mine nzamba aussi la Bisso. Théâtre malonga, théâtre kitoko, star na biso tout lingaka. To retrouver bango kaka awa. Abonnez-vous massivement à 12 disciples de Jésus officiels. Bagag ya bien, bagag ya malonga, donc c'est-à-dire star na biso nyonso. Il y a monde entier, anniversaire, aux anniversaire na yo, souhait ainsi de suite nyonso. Au bengaka numéro na biso nyonso tozali et lubu, émission lubu, bino tala bilora kitoko nyonso esalemaka bozana day. N'hésitez pas de nous appeler. Donc nyonso eza awa polémique balinga polémique toza awa chaîne eza kaka moko ba reportage to kitara sur le terrain ainsi de suite tout ça là ba reportage par-ci par-là. N'hésitez pas de nous appeler. Baptême nyonso oyo elekaka na église ya biso bana nzambe donc nyonso ezali kaka na chaîne na biso moko balobi. Abonnez-vous massivement à 12 disciples de Jésus officiels. Vous ne serez jamais déçus. 12 disciples de Jésus, bienvenue sur l'émission Analyse sur avec Tonton Irano, les tontons des Abakouk. Et merci aussi à Maman Victoire, balobi Baji, na mon niveau à Paris et Togo Sanarate, Molonga Ninaye, Adji Miller et la famille Mobimba Boko Landa Biso.
na 12 disciples de Jésus bola ike bo partager bo sala ngo bien kaka ndenge bo komona biso na moko lelo boye tozali na Pasteur John oyo mingi papa aikoma mpenza ndako na ye comme ndako ndenge ezalaka kaka na baninga mosusu topesaka mpe merci mingi na mama Eline Mbizi hymne national sans oublier mama Zozo na haine de la mère des opprimés tokosola nyonso en tout cas ye aza lokola balene aliaka ye mokolo moko te ye pene fo koya na ye malembe kino mokolo oyo nzambe akolobaki ekoki Pasteur te pete apema nano aloba te oyo azaka mpe cheval amona mpe kaka bobu mikili ya poto. Ah voilà, merci beaucoup tozana ye topesi mbote. Bonjour Pasteur. Bonjour mon frère, toko makasi. Santé bonne. Dieu beaucoup na kutu. Chete. Kaoloba utete. Deko tigala na eloko moko ekoleka nyonso lokwa santé. Okay. Zanga nyonso tigala na santé. Santé aza ami fidèle oyo akokomisa otina rompo ya suka mfulo nzamba loba. Voilà. Ozo comprendre. Santé aza lokola garantie ya bisi soki ekufi te kokoma tisuka. Yo kama kama naloba. Ebele bawelisa bomengo bawangana sa santé. Okolanda mbongo. Talaka place okende santé na mbongo epesi ndenge nini? Comment misu bakende bakopa mbongo amoni santé claire ta kata nzela azonga. Bafinga kezo bakota tika kuna baninga bazombo mbongo. Ataki soka tika la ngasi mbongo ngasi songa tani ngada adae. Azonga na nous santé. Pour santé ça la départ ko pesa nzoto énergie. Yo kama kama naloba. Pourquoi babola bazanga bomengo ba umela koleka ba patron? Or to kanta mbongo nde pile ko umela. C'est ça. Yo akuro. Classique. Naza oza kalki soko yoki. Okozala lese. Voilà. Mbongo kolula ete. Lukande na musalo yo kosala tima mbongo aya. OK. Soko zalula mbongo kosimba kisi. Kokufa noki. Voilà. Kokufa nyonso na boya kateme kokufa presse pona mbongo ezebe ebere. Toko makambo. Likambo basi mibali nde bakiti mabele ebere. Or ko umela ezakangana ute mutapo metaka ngonza Nzambe. Amen. Mais ko lukali pesa Nzambe te yo. OK. Yo kama kama naloba. Mais bien ça vous comprendre. On a ça cours ya simple. Ko kenda na église tolela Nzambe ke otala vie nange zo souffrir. Ko lela Nzambe vie zo souffrir so zo sala ba zo futa ote ya toucher patron ba funga motema fu afuta. Amen. Obi makato fando kanga maboko zo senga Nzambe osunga ngasunga nani na sa pesa ope pema. Vraiment. Mais bien ça vous comprendre. Là ndama kamtoro bawa. Comment yo za na vie mame obi ko sanga na kopito te matize zemi. Yoka kuro o gratuité so tant yo tema si c'est morobi mana mo luko bani wo Nzambe tant mo si na komi na zemi est-ce que mta pesa mama yoka kura wa jamais zemi na yo mutachango yo et pas mabo kilo ange ko kende te mutako kende yo. OK est-ce que ça comprend comment yo komi Nzambe le kwa papa na ke do pa ke lo kangelo pam asaka papa na biso na molimo poto to se to kota lola. Mais nous comme ça ensemble le quoi pas kilo bongo kuto ada ya kai moka saka pa kilo te ya nini ndeko sosola yo kama kama naloba e bela ba komi ka soka prière na likambe tali mwasi na ko li ekoti makamba prière wo oza meta mwasi na ngasiri matama est-ce ko bima pondu ka li pesanji yo ka kura mutako bima li ko mwasi li pa yo. Voilà. Soki moi ça tonda raté yo nene boyebi budget. Kale makamba misuni pesa nde bade seke bele na ba potopoto pa tonda noki. Koya na bana misa tumine etali Nzambe te. Soko zaki komando lela. Apesa oba bana mutako lesa ye yo. Ah bon? Pesa na conjoncture. Otambola makolo ko yanga. Otema na bare loko zo kitaba tu po otema na basante te mo ele kimi mingi. Nga kutana ngo. Nga ataki kana nga habite makabe koma ngeza anji. Ngandezo zoba. Oh, yesolo. Yo kama kama nalo bawa. Yana makamzi na otaka na prière. Yo ka kuro. Yo ka penanga bien. Na zolo bela au clair. OK. OK, no tungisa Nzambe na église na prière pa pamba. So OK na église ba Nzambe na merci na komito tongo. OK. Yo kama ka. Kola mkana tongo mtapiaka epema ye. Kokoma pokwa ye, mais mtokolesa nzoto yo. OK. Yoka kuro. O Nzambe lesa molimo. Wako na msana tongo fungura biso tala ye. Wako komisa pokwa ye. Mais journée mobimba ko lekela tali Nzambe te. Oboko bima zoba so nzale si bolole yo. Mama ngaza ka claira. Si. To cheke eloko na place nango. Pourquoi kaze nyo sezaka kazi me pona kamila? C'est ça.
oya koka koka fanta fanta topito top masanga masanga po comprendre nyonso milangi nyonso bakazima mutu na kote na ye nde pe prière eza okay yoko kuro tozokende awa ozongisela nzambe charge ya nyonso nalobi na yo batei nde bafungola mabe na place wana siko basambeli ya goigoyi baprofita nango yokanga ya basambeli ya goigoyi batoli l'église wo bakangama na place balobaka mikumba nyonso tikela ye or mikumba kotikela ko mokilesi ya molimo oyo ozokoka te na bitumba ndako yela abundela yo batamisa moleli so bazoluka moto akobundela yo ye soko osaka na kompani bafutaka mabe moto akotushe mundela bakisa saleri ye mais likambo etali kofanda oboyi kobima nzama bundela nani na nini maboko apesa yo makolo apesa yo kande mama nakamwaka bongo komisa ye bolole na bino banda komisa moto apesa yo pema ongo mwana kwa zoba na yo adakuta zaka ye moko atungisaka lokwa biso tokomi ebele mwana soka azali moko asaka fiere mpo azali moko bakosombele nyonso bana so bakomi sisi fiere esilaka mpo bokomi ebele okoki te kufa yoka likambo mama abota bana sisi ata akufeli moko azaka na suisa makasi te misusu bazali soki azaka na moko akufi nde areketaka nyonso bakei ade azaka ye moko asaka fiere lokwa lelo te okuta mwana mobali mwana mwasi kende bimakanga maboko nzambe na nga tala otikinga oza somi yoko kuro ya toza na lero mokili etondi partout bana bakasi bana ndeko na nga yoli nde bimasomi lokola opriaka na 5 heures ti 7 heures opriaka na 20 heures ti 4 heures oshenaka sa batinda osili matama likolo na ye moko oyo nzambe na nga tala makambo ekomelinga lelo nga oza clair awa o mateya moko ti oyaki moto ayebaki te lokola okoli kanga motema nsima nzela kende yaya ndanaka mwaka yakoma lokola ebembe soko ozobela balinga kotala mutu te soko okufi bayaka kokosa kolela tokobosanaka yo te maintenant ezaka na mokili kutu na pemaka bobetelinga kara na okufi bakomi kokosa kolaka nga yo tokobosanaka yo te a jamais nanoke kelota bibembe nyonso mutu tukaka a jamais nanoke akolongwa na mitema te oyo malade bome ya $30 ndeko wana yokaki abetaki kara yoko makambo yaya nateka aoki likambo yango nini boyebaka français yango ebembe nyonso ate apiakere ate ane soki akufi ata moyibi ata moto asolo nous débuyerons jamais a jamais danoke bakomaka ti na moto aserkei soki na tombo soki wa pe ya sona a jamais danoke mais moto yango ta azalaka bayisango ya dudu azobela babetaka kara batombo nyonso ekangama bayoki ya dudu akufi baye matanga leta basi bakia kokunda yoka kolela tokobosanaka yo te ekocola ebembe yoko makambo eza na mboko yango moni kowela kokende mbangu te kontrole yo salaka nzoto na entretien nga tobeli mwasi tozali na bolingo tosangani me kote kotonda mutu na libumu na ye eza tike soki otondinga na betela otolo te kotondeke epa na yo yaya nga bande na yeba makambo oyo natika asu fufu nanga moto asimba te naolobela yo ngane na ye na mwana kokola mwana ezanga nene okolisa yo me libumu eza ya yo fufu batielinga atikanga so na bibozwa wana bozwi so na bibozwa te bosimba te ozalako bapapa kala te basilaki nzoto likoka kotikelaka bana mike yaya bolingo eleka yo fufu asani otiki ya nzungu otalaka te bana basimba misino otiki obandika kolia be mwana asimbi musino ebiki azanga mino otiki azwa loko aza ndoi nanga dudu kei na musino oyo mwana kozwa musino asaka nanga bwaki na mabele otisa fufu na supu loko mopaya wana bolingo ya mwana te wana eza asasina wana affection te makambo na yobaka soko yokinga nga naza clair awa kebe na mwana oyo aza na minu tasima musina monene wana mwana mabe eza kwa mfutema batindeli asisa tata nzoto olinga eloko te nazolobela yo mwana fo akolaka na kimwana kolingaka pe teke mwana soki aza na baina nebe 2 ans akoma na debul te eza mabe omeme lokoso mbangu ya nini yebisaka madame bano baza yanga mema bango ndenga nalingi
na ba makama mike mibale ebele bazo bang tala mibale ebele bazo tuzo bana mituka likolo charge ndako abimaka tambola kama modela bana bazolia na mama epile même ye c'est ça molingo so molingo ibala mutu feke ne konzo mobele moka utaka na mbongo matete ti musala tamboli makolo makona 20000 tanga pesi ozolamba faut tanga ne pa chera uti musala c'est ça mutu ati musala kolo mbongo ezaye tanga bando kolamba yoko mekana mutu tanga nanga ma ibate ya binoni ozoyela ba alliance na mabala bwe bine libala kenda kate c'est ça ngaso na linga tana lobite ndena yeka tanga na makolo seki poussière makolo na bise efundaka ekotanga pe misuni za mabe alobi na yo mobala tamboli makolo soko afandika utala kate wa e makolo ero bando lamba an fufe belite longo ko papoto yela papa ezoka na futi tike na yo ya bafuti tike papa na jolo bela yo wa promesse moi si so lingo ko tana motema mobali saka makam na loba oyo mobala ko lando partout ko melombo mbondo acha alliance ite botike nga pa ma dudu moi sa vina nga yeyo ayebinga mobimba afuti la nga tike poto lo il faut na moi so botana kata dibara boye oboke na famille yo moko fandi nye moi ça zo saba démarche ibela ko masanga bomba kana basaki OK we ba feti wana yo ko si ko masoro ba meme ko ta tribu d'honneur po ba meme na place même ko lene ko za soni ba bokilo tu ba talaka yo ba question ko l'examen d'état on dirait ministre ba zo poser na ba journaliste we ba bo frère wana bo frère si ko ndeno mona na kato kenda wapi wana to za chômeur ko sakaka makambe zake bele na voyage ki na cop moko be na yeki na diamant atande na ko pesa ngo mezoli angata wana zaki piaka pour moi si la fonction te que fait la famille elle ba tena bilo ko kolia makasi te lia so mani ko to fandi moi si azate se ka na cuisine so bo manzo tai ba su kwa me mananda nanda OK yo ka kuro OK na wale zo tina mo yibi eza ko tina mo yibi te yo kanga libala batu ba comprendre te tala na te akabino sagesse ya se voilà soko yo kinga o compliquer vite na yaga na calcul alola ile kate calcul alola to komona mko to kufa calcul avinde na pesa kanzo to rezo pe koka na lekana ba change soko moni na ngana sambwa na bomba dinite na lekana kwata lipe bima yo fallait rezo ezonga ona te ya voilà ngana te calcul 1 plus 1 na te akande vie za wa so zo simba te sala modele soko simte kota awa ça est la système à jour premier mita boko kite deuxième mita changer jeu OK de matière nanga OK yo kona kamna lobaka ngana tiaka soko za yo moko mema viboy soko mina mwasi viboy boy soko mina mwana changer jeu so bana bakomi 3 doser ko somba su misine bele te po salaire mati te ko tango pondundu nda po mela bana bakola yo ka tekbele na zo bete lo ba sérieux ko bela mwasi ale ko na budget te bala ka mwasi ko zana sa wagon jamais ba wagon pila mutu na mema ba wagon matadi OK soki waka komo dominer mutu danger ebele mibali bazo futela basili mbongo kadi ko papa lopango te pone bango ndako mwasi et solo ozo toucher $200 moi ça zo futela passe à 130 oh 130 na garantie boté na $70 bana misa tu boko vivre ndengeni famille na famille mwasi boko bilo ko kabaka te donc masa mema makamine mine mo bana zo batika ndo zoto voilà yo ka kura we bisa ete na lingi yo na suscito za na place bien mais salaire matite place to za kaka mbongo tu to sala ya lopango to so ngatengo ndo futa na place $50 to tika na 50 pour budget ma e mata un to so mbanda ndaku au coup de grand ah ça makamba priorité ko kendo ko ça makamba tali mo inali pa na priorité ko ça prier so ko mati camion we bi etat ma chauffeur te zamba batela chauffeur pour boko okoma batela etat ma okoma pourquoi kolia to ebito ko lepe biloko batie poison mais ko bima pa luka mbongo eza ka prière te ndote ndeko bi e ko bima o ba kuna te yaka soko yo kinga voilà bala moi so yebisa mama moto zo kenanga samba mbangu frame na bonga te na linga ki na melaka moko me na ndenga boete comment mbongo na ko pesa ona sima soko lambo tia ka telephone loko la feti basa les autres ba porte ça olambo manzo moke ma chérie etinda sa sani ngana fanda ka dimanche na tala ka tinda to lamba hotel ka na tela biso kurango OK bana ngapo bakola fonga na sala ke ba ko sedaka bana tema bokolo na bandeko nzamba ko botela mapamboli sala ka clair ya pete soko zo tala tambusa mai cholama yaka na mutokyo ba seke me mwana sentir que papa ucho lu fo luka nzamba ko futa yo otamba ka tepa ba famille senga sengele tate senga mbala mamba mi bale mbonga ko senga senge ko saka bana te ko saka libala des autres masa koki akokima ko te ba pensio ba tongi mingi makambebe e baby yoka kuro
Yo comme na loba. Éviter ça, on comprend. Toi na l'air au calcul. Soko bongate ko bino makama minene te. Ya na twabiso. Voilà. Ko za championnat. So na bimi na ke place no kozambo. O azaka pia ka ko pisoni te. Ata ope. Ngana Congo to na problème te. Ngana nzamende to na problème. Prenda na ngana ko na Congo. Congo soki bébé talinga te soko te na nge bebi wana Congo ekufi soko te na ngali pesa tiketoke tokende banda ke bele baso buka misuba si ba garantie lelo no makamna lo ya obuka oyo même nge betinga libaku ena makambe bele ko sana Congo mais wana soko landi ko bela mutu koko taka passe ya pays ni mutema te ko kufa no ki tala ke kwa na ngapona kola na sala nini to komi na lero me batu bakolisa yo lokolo bongi te ko che bango kato la ta sucia pamba yo kende kendo sunga nanu yo soko je lieu ko kisi mo sungi fa famille bon parce que je suis cours sérieux na zolo bela o cours sérieux c'est ba buka inga nzamba pambola mais na saka lokwa bango yebaka ke na vie le malheur est bon mosusu bako buka pa pese courage abima na mona bato ba tshela bandeko mitema ta bandeko na bakufa balata courage bakenda ngora bakemba lelo bazo solution ya na mutu muso za lipambola ko pesa biki goigoi ndeko musubu ko zana za kanala ko frene bino ya na biso député oboya ko bima ko député ba bango misala 5000 te ngana za ya député okenda ko kosa nzoto maladi pa pesa $100 ro nyana na ba ta muzamba zo talaka na kanala muto ba goigoi ba bimi 8 ngwana ko kufa peme ko za des autres mona tam tout pas kati député Moussa la kubia ku akufi akondima sacrifier moko pa 8 ba sore raison voilà to ka kuro c'est ça nzamba tamboka na bataka okola mabe bafinga yo la libando za l'orphelin soko za ka débrouillard nzamba bomaka muto bongo te ata ba choli okende l'église tabi ke courage ne zo pesa lipa tala bana bakimaka ndako fallait bakufa me bakoma kufutela tala bana bazanga bandako tina 30 ans c'est la fou yoka kuro oya kimi ndako ifala kufa akomo ko futela koma kimaki na 15 akomo futela zoli mbongo wapi ayibi ke kola libanda pasi na beta kopi nyose pona zombo bongo yango moni soko longoli soni mbongo elandi yo pete okay gasa kanga pe bien kuro na olo banga kolo nango okay na leka na ba champion soko moni na soni na kausa soni loko elamba na singa kongo ebebite oyebi ndeko pesa vie raison yango zo raté longola calcul ko bonga kotaka ke na zo dukambo bongo okomona makambo komona. Mais parce que John Bamsou m'a bipé parce que John Bamsou m'a ôté le mélayo, m'a dit non, parce que wana kutu lobi mabe yoka hôtel mela wana kutu na baira ngana yaka na polelo ngana na pratique nanga soko tosho moni clair o nyoso ayoka nga tana pratique mona clair na nzela nanga lo na matia bele ba saka ba gogo ba funga na vie na za ba prière te ko anja ngamo ko tina za na mona satana mfutema te voilà biyomo ngana sala fa ken ake l'église pour moi sata bomanga te pour moi soko bando sambela lelo mutazo sambela to pese faute mbango voilà mutu to zo tale za derrière o akufinda za na faute voilà mais erreur ba fasa kango c'est ça yo kama kamna loba mon frère na ko tikela ko juger mutu mukilité na yebi place akola te pas chose mona na ye yo te mutu ko pensa ko zamba sala yebi muyibi aventurier soka yiba katenda komi lelo te mais est-ce que c'est ma petite no fan vous en avez besoin na senga ngo te mais na matio na teaka ba yoka so bakanisi babwaka ma 100 francs okay tango yaka ona mona kana pe ko fisa ko solution yoka ngai goro mukila ibi nenga me mama kamna ye oyo nzamba che ibi nenga futaka e bele basasi begizi kwa lokoso ta pasi basuki c'est ça combien de passages basasi begizi ata combien tant de loba ba refesa vie eza ni na ko sa lelo ko kanisela ka lobby te soki lelo komi kanisela ka lobby lelo voilà ko ba te ke nako soko bandika nako ko sa sute na lo belo polele yo na nzoto bozana délai ba mutu fa ba ke nzoto ngamo na sana ngo un jour ko lemba tala ba papa ba komi ba 70 ans azaka na courage ko bima me makasa misale si esila oya asaka na bon jeunesse ndé so bo beti na kibompa na bompaka soko za lokola ngo tanga te courage na couple l'air miku eza nzoto na moi couple na ngo les appels vision na ko na lo belo polele église déjà yango yo olo moki yaya na wela makambo ko potana te église on na terre déjà batu ba yoke le 4 ba 3 ba 10 millions voilà so na bina ça église on chaque dimanche on a Christ stade on a le Congo so toni si stade ko mi mutu munene mais Matthieu ko taka na bato ba yoka ngande ba zona ba chombo so ko tele ko tala ça dit 100 fois voilà Angola kwa pipoto to la pete ba yoka et be bana ba passer ba terre Matthieu ba uto pa nanga et be ba benga mso ba pasa séminaire mona saki na malobolo ba kitika umela facile tel qu'on a ba ke yo na yo faut beaucoup ma binemi faut pesa ka yo solution et c'est belé yo na beaucoup ma binemi la tini
kolonge zanga natali ashenga na kokola somo natali famille na ya mawatro kokola na nganza nzambe na ko timbeke na famille soki yini mutoko pianga ta $10 azate katela kama kanisa vi corne na mdanger te eloko na sabache siko pona Léopard pasteur John Tokema ya Léopard totika na des matchs Léopard wana etalinga ite makamba Léopard ko marchaka te po makambo to sema ngo lelo ko mobulu yokanga très bien place ki bon moko ezangi mabe yaka ya ko buko bobuki batu bandako l'état ça ina bien mais bato basombaki bandako balongo sama za remboursement kanda na kolela wana Léopard make mondial soki te kokende ezaka mawanzana babi musoso mwana sa des ataka kolela ya batu ndeko nazo pesa conseil sérieux RDC sana ba nyongwa makambo bato ebele na ba papa ozomona ebela ba papa makomi mikolo baza ba arriéré basana ba compagnie à l'état ti ba teki compagnie na ba libanais na bendien ba papa ba zimbongo te bazana ba 600 mois impayé combien de bana ba papa na basana ba unatra na ba nogeira na bozakaf bana ba koma ba chel ozo finga papa bi koboko la bana te bokola ki bana me ko mona ke koboko la bana kominga ngambo o comprendre oyebi soko zana mbongo kolesa bana te ko gangela bango te yo ko na loba on a loba yo kana nunga très bien yo kana nunga très bien yo to loba na to koma wana yo ba témoignage o to loba et maintenant tant ba saka na l'état ba zo mbongo te tant ba fanda ba moni ke match à le père ngebe ta ba ki ba jouer prime est-ce ba papa na ba saka bien biso to nyoko mi ko na pays to jelo ko bikola bala makole ko sila lobi ba pesi mbongo ebe te biko rembourser te pourquoi na karabalo bandol ba ke dikambu ba vessel mabobenga bato ba saki kala na domaine ngo bo sukola bango makanisi na mwa mbongo ko seka ba mela po fungwa mitema pourquoi membe musu soke kufi ko ke ko loba loba te mo makambe fungwa ma ezate yoko na kamna loba makami ngezo koma biso komi lokole bembo basi basaka ya na so ba na saka na clair banda ba erosion zo selma côté botoni banzela ba chef coutumier wana Congo eza ya bango te mais mabelo na bando tala bilangeza ki ya bango l'état lokola botola ka mboko eko tonga benga ba chef coutumier sangisa bango pesa bango tama chweke balongo la qualité loko beko bongsanzela to lembisa motema boko sala ko na kana bo sala l'état to tonga nzela sabo sangisa ba chef coutumier botuna nini ezala ki ao bako tika metango boko tonga ka principal de raison pour le bete bu e bukani bozo kama comment côté mabele ça bezo bukana boye baka ko bongisa pourquoi même ba mère minene na va basala po baluka mami wata ba baluka mama mami wata o gango te o fleuve ba po basala po baluka mami wata yoko so puyango antake pasteur baluka mami na puya kama kambo na mona normal kola mukila lobaki akaisala ya nzambe basenga ka Yesu mpaku asaka prière tabo tsambongo na maboko atina baka loluka na muno kwambi yambisi pa bikeza mukili makambe tali prière ko bika na maladi ko seka wana sama kama moli ya molimo nanya fe to banana o banana na eloko ya John wana tebitoko o to benga ka bena ya John merci ya atukana yoka papa na ngai a célébrer na sepela te nzamba pambola te merci ya te na sepelo pambolinga kutu merci nzamba song sepeli merci ya en pleine émission témoignage ya passager ambulant ozoteka na ye o comprendre nga nde tokende wana yaya biloko foko oyeba ke tozokende wapi Léopard yango wana tanenge so match otonga tobetaki 2-0 oluka bapasere te eza nde likambo so motan toka na sa totalaka eya na bato baotalaka Congo eso esengo misu baso basoki esimbi chef d'état kobeta tolo tokase ye na misu baza na bato baconflit interne nga komande kuna nga babukisa likambo na ye bapongo Congo agani esengo kozala wa te ata bake nganga te kolela senche komi disi makambo ebebi yaya yo monaka te na quartier bakoza na 50 feti soki matanga eza na ndako moko fo bakitisa foli bayoka na matanga eza nini matanga ezwaka valeur koleka feti 10 bato babuki bango bandako bakoza ata 4 mais kolela na bango eleki Congo na kilo ozongisani bango nini yaya nani bakota pe mama batapage ya l'église tout ça yaya so bakota te mafu en tant que pasteur obi mafu na bina mafu yaya nalobi omoni mboka oyo ndo mwana nga akako étiquette o patriote mboka nalobi motema na nge elongwa wakala yaya nzoto me molimo ezali banda naza nde lokwa tala yaya so kompene ngai
Donc vous avez payé des efforts. alobi na makasi Na nini susu. peso de sefoir nga ebele yaya kosepelaka tozolia lipo mona baninga balelo mona kobi banyama basambelaka te basanga boboto mais banyama soki bazolia basanga na kibomoko na tala bampakasa bazolia bamboloko baye pembeni jamais babeta bamboloko baketo balika mike pakasa pusi muno batiki mboloko alia lokola eza na moi biloko ya nzambe mana pimela yo eza te ponza leza pa pasi mais comme era kolala on a bamboloko bokoke place bakoyiba za te place bampakasa baza te okomi bato na domaine na bango mais soko tali banyama bakendaka eglise te soko mani makako azolia na mboloko bitumba ezalaka te tala place bakenda komela mai omonake bangulu baye bamboloko baye bampakasa baye ere bamelaka meme mutu atala bango kaka aza te namte sozo comprendre à moins que banyama baliaka bango comment banyama basambelaka te me bana boboto kotikela moninga ta yo pe lia mpona kopesa kimia na bakongole bazalesa ata moke eza ngambo ya nini nazongela mpe nayebisa bino bokoma na attitude ya moto asesaka feti alali na programme ya $10,000 ya ye moko me soki asali fete aliaka ka $10 na sani na ye bato nyonso bakoya na feti soki balieli bameli lokumu na ekake mboka ekendeke pesi kilo tokozwa moto boye wapi yoka kuna oloba soko yoki okompane calcul oyo nani akozala na volonté oyo chef ya leta ngani aza na susi kobongisa mboka bato aza na bango pembeni nde bato bazomeme na danger topesaka ye foti mpo na congo chef azalaka président moko oyo koloba nde yango ekovanda okoloba mpona démission ya Vital Kamerhe eza intérêt mpona mboka alongwa azala ababuka akweya etalinga na eloko te yaya ye moko ayebi mboka oyo kongo meme nga moko natiaka duti nandima te na bakongole yanga otaka maposo na nga te na étranger nde bazongisaka bato bazongisa mpe nga nga si naloba bazongisa ngai wi bazongisa nga na pays nanga pourka baboya nga aza de pere de mare te nga na defa kongo kodefa moto alobi na ye polele bozongisa ye eliakoma lokola ngola okoki komitike na defa bazongisa bato ndamete fimbu babengani yo bozongisa ngai mpo refule nga na pays na ngai nakende yaya oyebi e makambo tomona na pays oyo ndeko na nga omoni kaka congolais nde ya motema makasi mode tovivaka soki omoni kopike crise kota na bawenze kokende basupermarché te kota na bawenze eza na bafin fo na bakatikati yaya na bamombele na bangaba bawapi kotala population ndenge baliaka place kongo epiaka kilo mpo carte électeur emata okomonake twana na médiocrité mon frère naolobelo olele yaya nokelaka bato babakisa bana mawa soko oza na bozwi soko oza na mbongo osala oyo olingi pourkoi otumi basepelaka obima libanda na kongo ata oza na $5,000 $10,000 omonaka badepense andokendekende ti otunaro mboka bapaya to oza na mbongo te modele okopipe na kolia eza ko ozosala badepense ebele tosaka na kongo likambo etali ntina kolia eza ria na bapays presque mingi mais awa kolia eza likambo ya ngambo oyo naoloba ndeko na ngai yoka pardon mon frère na spaghetti babukabuka mobeso batanda mipiku elekela nga namoni batomso na mobeso oyo evimbi mabumu epoli eyaki ndenge nini na bato elongo mosika bana tomson bakotika na ebale bakola bamama na bango bazoluka bango bana tomson babumi nzoko batie bango na karton baye na bango awa mama kuna azolela na nayibeli nde mwana azokanisa maa sofi ya mbisi ayibi ye mwana nzoka nde bapesha ye kongo yoko makambo na aloba mais ana ebale tona bambisi monganza babungusu bangole kufaka mikolo sa bapeshe bango mbisi abima ndefa pembe na kongo mutu kolia eza te yaya ebale kobanda mwanda ti province ni ezangi mai apart bandunu muke me mai eza bama ya kwango eza kuna bakwe mozo remarquer que bambisi bato eza te ya kopeshe mais mpona kolia na bambisi bapaya nde bakonopaka bango soki na ba dgm na ba ntekonanga tokozana makambo mabe ti wapi mukoni kongola olobaki te tolembi koyiba to mpe matolesa nanu mboka nde eloko nalobaka mon frère epuis bazalaka na soni te bazonyokola biso mpe bazomonela biso ti na nzela camion nyonso okutanaka wawa ndeko nanga toyebaki yo moko masere mobutu estce bapilole ezalaki ebele boye okofana na ntongo ti mpoka bapiloli koleka na ya poto oleka bepilole okotala boyebi mutu te mwa mutu moko so banome ata aza ministre te azalaka bof epuis mama ebele baosaka na baministère wana soko omoni bango atanga na ye te bofre tika nanu ngai awa bofre na ye kaka soki ndeko na ye makango abimi na ye
onana yana nga tindi ake kuna bapese mwa jipe komi kotambola batana nde bazomonela bato basisa classe na vérité bana campus bazosala te basisi classe misala eza te bana bayesu ata babimi lore bakotya bango na nani ke na ministère batondisi babofre bana kasi bamakangu bashe somonikana basi bakomi 8 seke 6 ya ye moko na okamwa mboka ezokende wapi bekompeta na bekompeta nyonso bazomemisaka président ngambo na banzela oyo biso na bango totambolaka wana bobongisa nzela nzela esalema malembe lokola kotambola mbembe mvula yango ezozonga banzela esili te me bandeko na bango batongitongi esili mbangu kamio moko etasi bajone bakatre kamio mokaka nini oni oybokaka ben oybokaka nsima otala otuna ndako ya nani ya leta ti kuna ezobwaka me kende otala banzela baba na biso nyonso bakotya bafile fe kotali batongo bazosala basili mbanga likola nzala bureti moko bemituna yango ebujabuja mama tosaka na pays yaya na toyebi valeur kotonga mboko te yaya nalobi kodimine bana moto nani bana basa permis bapermis oyo ezalaka kaka yango basomisaka bato $100 koma bakosa ndeko nanga totika bafantire oyo kongola aza bilanga te bokomisi population bozonyokola lokola neti bato mo balokotaka yango na ndimi makambo alobaka na bible ezosalema awa na ata alobaka na david alobi nalobi mutu moko aza na yokanga 1000 ngombe sante 1000 ngombe ya minene me mutu yango ayambi bapaya ake komona 10 bataba 10 ya mobola oyo ezokola na place akangi taba moko alambeli bato na ye wo atiki 1000 ngombe ya bien akekanga moko ya mobola po alambela bato na ye makambo ezali awa so oyokinga yoka makambo population azosouffrir avivaka na place oyo leta pesa misala te bapermis oyo balobaka liboso nana tekaki ka république démocratique du congo botekeli bato bapermis ekomi oyo bochange parceke bochange bato bapermis tiwa wapi nde makambo osali bato na bandako yo moko leta otekeli bato bandako ka république démocratique du congo ochange maloba lelo bobuki bango lisusu baloba te bozongiseli bango mpe eloko te banda bobuki bosali mpe eloko te badenki ozobuka ebela bakopa letondi na bakalamu oyo ezokanga nani ayaki na mandeko nanga ototi kosaka na mboka koyaya bozana mpe na kibomoto yaya nalobi ya bozana kibomoto bozonyokola baninga bafille ebele bazobalaka te mibala na génération bana mibali bakozanga basi yaya $300 kobala okuta ofele obata ofele te mwasi ni okokuta ye moseka so na kisaso ata aza ya 16-17 yaya na bafamille ya nzala oyo yaya nalobeli opolele so oyoki nga nzanga pambola nalobi yo tala mabe na nga nde boyinanga mpo na verité nga nde polele na nge nazolobela yo soko oyoki nga original soko okele oyo na bahumanité somonika mwana zwi d'etat mwana mwasi ake université verifie ka ina na aussi akoma ata na baki te déjà akonote mibali koleka ata bache naza na maloba na nga sira soko oyoki nga buzoba ekomi ebele lokola manke kofuta ekole eza na souci ya fille yango azwa aza na matière de pique na humanité atangaki bien te kokoma na université ekomi ka fois cd ocd ekomi ka napesa nzoto nazwa bapoint bosepelaka mwana 6 classe nzoka kabi nzoto ebele nga nde polele nalobaka clair awa osepelaka meme na lwana mwasi azemi mpo akontinue baklasse aye na zemi na classe nga oyo na zemi oyo na zemi to mapasa te yangani wana etali nga nga moko premier il était merci beaucoup pasteur John osala likambo ndenge ezali tokomna mosika ya émission na biso moko ya lelo nayebi te masolo ezalaki ye mingi ya kosolola kasi tozwaki mo quelques points oyo esangilaki vraimen tolobela et prochainement peut-être epenge mpe bapoint mosusu bino bolemaka ye te tobaki aza balene oyebaka moko te ye fo kolia ye maleme parce que ye nde nzambe ya actualité bokosepela na ye na 12 disciples de Jésus balobi tolaike topartage to s'abonner massivement et kozala bien elongo na Adji Miller elongo na Victor Baginama bino tout bosala na biso na France, États-Unis, Amérique, partout. En tout cas, bon, pasteur John,
maloba moko ya suka na émission eh kitoko makasi pena bala ikaka ba s'abonner vraiment na chaîne na biso 12 disciples de Jésus bo sabino boko tana ba watu tu ba boko ta bas ba tele pété ça ebele vraiment donc to ça pe na kwata weso continuer ti lelo voilà ce ka koda na bimi pona moni boso benge bele pasa kwata ngolo ba kiti lelo nga bishibo za calme voilà kwata ezoko ya to pesa na ba fond na makambe bele bele pe na misala nyoso boye kwata za absolument besoin ya to na ba Google so kotika to na chombo nyoso kikala kasi ya bien obetika na ba obetika 5 kotinde to somba ba credit obetika kwata mona ko kota boso penda nyoso mutasala kaneti ba copie kopi nyonso na Congo ya niveau no komona awa na Gombe bazoluka awa na bato kopesa pe fond oza na fond ozo baluka o comprendre votre habitant comment bato bazokufa batiki bambongo na pesa ko retourner pesa bato vie omoni ma frère de biloko na kwata tukanza mapambola soka koda neno andiko fâché bino pa bomona makambo échanger vraiment ndeko na ngai moko nzamba pambola vraiment on est ensemble et grand challenger tu les lèves bien fort vraiment tout bazala ki awa bon mais là tous ensemble. Merci beaucoup pasteur John, merci beaucoup na l'année sur 12 disciples de Jésus. Restez toujours branchés, vous n'allez jamais déçu. Bye bye. Partout dans le monde, abonnez-vous massivement sur 12 disciples de Jésus officiels. Prédication pour la matière où ils ont édifié peuple de Dieu. Abonnez-vous massivement. Musique chrétienne. Dans l'adoration et ça fait du bien aux autres musique chrétienne ils ont édifié biso et au sein de biso to s'abonner car massivement la chaîne na biso moko nyonso ezali ba mariage ezali tout ça là ba mariage ba image tout ya mariage ainsi de suite témoignage ils ont raté toujours ba témoignage ezali na mamba minene nzamba osela biso théâtre malonga théâtre kitoko star na biso tout olingaka to retrouver bango kaka awa. Abonnez-vous massivement à 12 disciples de Jésus officiels. Bagag ya bien, bagag ya malonga, donc c'est-à-dire star na biso nyonso ya monde entier. Anniversaire, aux anniversaire na yo, basoué, ainsi de suite, nyonso au bengaka numéro na biso nyonso tozali et lubu émission lubu boyebi numéro tala bilo kitoko nyonso esalemaka bozana day. N'hésitez pas de nous appeler. Donc nyonso eza awa polémique balinga polémique toza awa chaîne eza kaka moko ba reportage to kitara sur le terrain ainsi de suite tout ça là ba reportage par-ci par-là. N'hésitez pas de nous appeler. Baptême nyonso oyo elekaka na église ya biso bana nzambe donc nyonso ezali kaka na chaîne na biso moko balobi. Abonnez-vous massivement à 12 disciples de Jésus officiels. Vous ne serez jamais déçus.